Digenga, tawanya digenga. Le malheur ne vient jamais cela. Le malheur ne vient jamais cela. Mon frère, c'est moi qui m'a menacé à moi. Tu vas me dire une azar mon Oya makamuni na zangu bwana. Nani uko pesa sana kwa nisenge na zero zole la bofe. Eh? Bofe loaje. Jikamuni na zangu bwana. Le malheur ne vient jamais de l'âme. Mojiri. Eh. Mais tu as ça ni gozo la kumba modira ça ni. Eh beau frère. Yeb sanga ko? Mon frère. Yebisanga ya makamuna zangu mona haweza aje mshindu gai bona yebisa yo makamuna zangu sile tawani we bi libala we follow na lingaki e meminga na liwa onde na tongo na bonasu mutute yebisa gai dona za mutu na kotambola so alésité ba tuchi na mutuga te bon yebisa gai yebisa kamunini naza koyala nzela nakuti ori fololo ayokana na groupe ya babandi basalanga mabe heureusement nayaki mobali ntango bazomela senga wana babeti moko abeti nge benda ndenge nakanga na loboko oyo baye kobetanga soli na motu namonaki eloko wana te nasali kaka effort ya mwana mobali kokima nazokima oye baba mina nga papa wa Guinée wana azoyeka na voiture amoni nga azwi bon ça va traitement nyonso yo mutu asupporte yango bofelo waje makamuna zangu munao iza kupesa nifashe na buso kana kulla boko bo frère bofe ndango kuti nga yawa papa na bino azajito ndeko na yo akufi ndakona yo mujiri akeimbuka na puchela na tongu olobini papa na bino azaji to akufi papa akufi mujiri akeina tongu akeimbuka nani ko pesa sango bukiro ngai na keye pai abafololo nake kusala scandal po oyo naza kumuna ezajijika makambu yeji bisu naza kukomprendre to bon frère bon frère wanje ngai nake kukufa na place na yo pardon ke nanga bo bakubuma ngai kuna na place na bino tala tu déjà un problème pour kufa uzaji bon frère na ngai awa ngai mutu nazo yo lokola bakhe tala tu déjà un problème pour kufa lokolo ke ni kuna kotomboka te tala nake kusala chimvundu kuno kuyuka kuna scandal voilà, n'a pas de la scandale. Bon, peut-être que ma lème, t'as déjà ma première papa. Comment tu me racontes ah, follow et nani, t'as moi sans communiquer comment non. Fallon. Ah, ben on peut me le faire Fallon. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Na banjina oyo ya kamuke. Na kupinga. Maka oyo sika kumune zaji yo. Izaji yo izaji. Leta te. Suba. Mama yo toba. Tala papa. Mbala
mamu yo usubiri sumai Mama pesa ya biluna ba nami baji na yo buwa nyama uyibi ndoki Ibi nyama. Opiki. Akimi wapi? Nyoso kaka yo. mutama usoko Nyoso to somo na pasi kaka. Kasi semeka ya bokula kaka. obozo kangala kingale ngasale nyao kangala kingo ngatanga kamnino Omoni makomo lukile biso. Kobi makaka yo. Okoma kotikela nga basani nyoso biloko bilamba salite osukulaka ndako yo ozomona ngona tia yote musana yoka ko bima po baya biso bitu na ndako abonga ingana na bengi ya awa na bi tamsi ya solo na ngoluka ngale biloko ya ngoluka tanga muno makasi kandingo makamule ko misiko ko tushe ba nyoza kata ndako boya ngani na kati makamule etali ngaite ba ko sima ali kono pula nino ngana na ko poto ba beza na ngwe li mutune so ye bona kata ndako koni boyeko kusilia papa na bana omedite kuna zemba na moni papa moko ya kota fininga mamona kingo nzoka ye na bite so ba ebe ndenge papa moko papa wa koti zolo munene kitabo ndike so ndeni nani wana kasi bokilo na yiti bokilo nani semeka bokula ka semeka bokula o wapi mobali ya moto ya leki na yo asali ni ay kota ngana na zaki na wana na chambre la Ndio kiwa bomo. ay mama ko bundisko bali ba bomoska ka wati na kuti tata wana kafumba tata na kingwa mwana tamsi ya finga kena nzela ba wakane ni ngwa na yape mususu ukako bima mama so mbaka beso sama na ndako yo sate ngai mwasa bundela kana place da yo makambo zo sala na ndako Chako sozo ba conscience no beneza tranquille na biloko ne sozo de ka conscience beneza tranquille no bana nga makambo zo le ka kobima sozo yeba lelo mwana soki azu problème na santé na ye mais bino bokomi kosoka na ngai mwana soka akufi bon décision oyo ya ye nango awa kasi décision yaki aboma moko na biso te kasi ndenge alobi yango wana te décision yaki mpona problème nini kasi mpona problème ya fololo bo problème nini ngata boyi na boyi bokula ferme papa zolo ba yo po zolo ba di oyebi kozopesanga soni mwana so akufi yo oza na mbongo na koremplace ye na nzoto na yo afininga makingo afininga ibona yela kufa wa malade microbe mago di epuis bino mwana oyo azwa fièvre te soki azwi fièvre na butu ya lelo azwi fièvre oyebanga okosentir ngai ngamda fine kingo sikoyo nakomi ndoki sikoyo ozoyeba ozoyeba ozalaki papa na ye ngana kolukisa ye nakobetisa ye ngai ngana kobetisa ye oyo koyeya nyonso wana mpona ozomona papa bongo ngai nayebeke tata na ya koluka makambo lelo nyonso oyo oti wapi eza yo te po libala ngo na sine contrat bokulaka tovana libela to sine contrat tovana libela non sine contrat di libala esalami awa 3 jours bainvite baye bipai na bipai mpona mariage na mpona fete oyo ezalaki awa di nani akamwaki fete ezalaki na lopango te nani akamwaki te balobi na yo na église na ntango ya mpasi na ntango ya bisengo ondimi olobaki ondimi na hôtel de ville gouverneur alobi signé osigné tu avais signé non et pourquoi est-ce que oboyaki te na église est-ce que owanganaki bizali mso babe kobima po papa bongo nayebaki bizali ya bokulaka nde ezalaki nyonso bizaleli ya mabe tolo balokola balongoli ye na mosala te aza na congé technique alors congé technique comme bizaleli ya mabe pololo réponds-moi congé technique eza bizaleli ya mabe akomi kobetabetanga eza bizali malamu akobetaka mwasi po mapamalamu akobetaka mwasi po mapama ngana moni naki kofunda alamu naki kofunda yango nano ndenge baye kobetanga awa eza violation domicile yakofunda kende ofunda omoni okomi bolola mobali bolole ezali nangai nalongwa nani aluki biloko nyonso tu entêtes ta fille et peut faire n'importe quoi. Dis maman, pas ici chez moi. Je dis pas ici chez moi. Et si tu continues comme ça, je vais te décomposer. Hein? Dis, Nangai, ça, prends ça.
Bibi ya kaka moko Bibi ya kaka moko Pwani ni boka bwani mingyo Pwani ni boka bwani mingyo Mama Ibi ya sote Bibi ya kabe moko Bokese ni boka bwani ebe Moto ina patajo na ya atanga Moto asaya mosapi babi kaka se na bibe Fero ayemba njembo makala ayembi mosala Ezek nakoluka Matayo yangu mama Uti na uti makambo yango alobi boni makambo ya voyage nakuta na ye moko ye tonton papi kidiaka nakuta na ye alobi problème eza te bafrère nyonso ya voyage eza na maboko na ye ezala kofanda na nga kolia na nga nyonso na maboko na ye epa na papi epa na ye mpo na lwanda mobimba ye moto ayebani alobi problème eza te mais mama likambo esali nga mpasi mingi tokende na yadi le tosilisi badémarche wana alobi nakende kotika ye wapi mama esali nga somo okote place nake tika ye kuna balingi baboma mutu nde baboma moto ye adi makambo azosala nazosepela nango lisusu te nakomokamo baboma adi ye mutu alingi baboma mutu adi alingi aboma moto ye adi asala groupe ya babandi obi mwa mwasi afandaka na nsima mpo apembe wana mwana papa wana munene wana mwana tatu oyo akatesisime wana oyo munene molai munene Matayo ye mwana wa mwasi oyo tandile fololo oyo asala letour obekai oyo azonga wana batambola wana ye adi akoma mwasi ye adi boni mpe boye akoma mwasi ye adi sikoyo mobali na ye oyo abalaka ye wana ye adi engage bato balingi baboma ye babeti mwana mobali wana mama na faso moko osakana te adi abeti mwana mobali ya bato ye nde atindi bato nga namoni atindi bato ye nalina kamwa mpo ye akana mpanzu ya kobeta moto ye 4 personnes mama mwana mobali wana ye moko babeti mwana mobali ya bato soki nga nazalaka te le bamoni bapolisi ya sika wana baye bakimi batotola ye ata makolo wana te tonto adi akimi ya kimi aza mbangu nga moko nde nazwi mwana mobali wana ti nake kosela mutuka bisa ngai mapapa wana osakokende nakosukola ndenge nini obimi na te mai kuna eso etondi obenga te na pema papa makambo ya esui bosi na pekisa awa kendaka ata na kilote ebe soki esui ekwei nazangi kilote yapo adi asali nini kasi yango nayoyebisa mama te asali nini ye adi engagea bato do bamalfaiteur anani engagea babandi akoma otama wana babandi basali nini kasi nani mwana camarade no nani tate bosola ne père mopesa na mboti Matayo wana mpo aburika wana webi Matayo nani Mathieu mwana wa mwasi bo mobali ya mwana ye wana mwasi malgré bakabwana mwana wana mwasi akoma otambola na yadi akoma mobali na ye mwana na ye wana mwasi bon basali nini sikoyo mobali na ye wana yadi engagé babandi baboma ye adi papa lere tosisi badémarche wana oyo nakende kotika ye naketika ye okonte mpo tokende boma nde mwa ya bato oyoki ngai soki nalubi namemi ngambu na lupango oyo yanga moko yanga c'est-à-dire la vérité na lupango oyo te en 2 ou en 2 3 yo ngai te soki ngai yenga na bimi yo ndo otikali yo kosaka yo engagé babandi bakende kobuma mwana ya bato ngambo ozoyeba bino asoko baye koteka lupango ya ngai tena kia kosukola si soki bateki yo tata na di te soki bateki basali mabe tala mama
ngambo nde kobanga nde makambo nga na ina likambo nakobanga te nabanga te okobanga te chato yana moto nani sasa yana moto na nga ade yi mwana na nga soki akundi yo ite si bako soki baye bakangi nga na lakisi na bitata na ye jolasi ebongo mwana na ye oyo alandi ye pioti ngai ngai yangani bino bosakana bato delate koma soki jolasi nyonso jolasi adi ayaki anie koluka be makambo mama mpote napesa mpote ko mama nini napesa mpote na diminga te poani kwa pasi pasi yangu wana kwa ajeza nakoya na dempose mama mamoke jeya on dirait problème. Si c'est un moquette. Oko lukana. T'es là, Lukadi. Oko lukadi? Bongo kicho, okwate. Maman, y'a mon qui te donne moquette, moi, un enfant des aides. Te vanda quoi, vanda, maman, koko. Yo, Lolita. Gai. Yo, moto, ko baby sadite, yo. Maman na baby sadi na Lolita ajaja mwa mbali nga mwa yo moto ko baby sadi ngana ko mona pasi nadi le pas bien yo kimi si fiancé nadi Lolita yote ozo simba ozo sibeta ona maba oh yo lukaki na ndako yo okokwa ngaba fidele bakanganga yo tikala Lolita oyo eza problème ako kanganga Mama, tikaye. Tikaye. Akufa. Ofare, tatu sani. Tikaye. Mama ni yango koni. Kile na yote. Tikaye. Mama tikaye. Mama zo. Bon frère, nazo komanda nous mukandala ti pas bokilo poda moi na follow. Bon frère ni sur le ballon te. Ballon ni en soutien, on nazo komanda na kumela papa let po ayeba déjà que ngana mo ya neza soute. Njimi biso siroe. Pona kuboya fololo kutuna jisusu avie pa ya babuche na bangoto. Bon frère nangai. Na mwenge na kumla suka. Na sina kumla suka mwana sawa tumete donc na boy libalo. Bon frère makambo za kusala wana ezaji pe makanyisi na ngai. Izalaki pe makanyisi na ngai. Po basakanye na bisu mingi. Uzaji kama mubaji. Bakusakana na yo mushindu wana to. Uzaku yoka bukilo na ngai. Koma mukanda wana. Luka muntu uchinda akende kupesa bango mukanda wana jibala wane ezaji jisusu to uzaku yuka jibala wane ezaji jisusu to jibala wane ikufi d'ailleurs bwa biloko na yo nyonso echikalaki kuna il faut tout récupérer yango te papa bon frère wana tuna tiki azwa nyonso za biloko mukili mais azwa nyonso na tuna tina na ngote na so msusu sonza masalisi uchika yango jisusu mushindo kai bokilo azwa yango eso soki bukula hein ou bien soki yo ozaji na makasi na courage wana ya kukende kuzwa biloko wana to ngai na kumema basoda basalai tukukende kuna na motuka ya basalai wana bazwi biloko nyonso kuna tuye nango awo biloko tikana mais ichikala mushindu kai bokula hein fololo azaji wana est-ce que bubuchi na ye mwana bwa uchikela ye biloko atikala ngoko bo makambo oyo bango basaji yo oza ku trouver yango normal hein
nazoka pasi uzaji muntu tika nango za biloko mokila tika na yango yo soki okuchika biloko wana ngai nakuchika biloko wana to ngai nakuluka basalai nakutuzwa mutuka tukei kuna tuzwi biloko wana kaka ndenge ngai nalobi tukusala mushindu wana mujiri azaji to ngai muntu nakumi responsable awa bon frère problème naza nango yango eza biloko te wana ezaji chipota bêtise ngai nakusala kaka mushindu wana wana eza biloko moki tukuchika na ye biloko to ya mwana kuchile biso Falon nakotinde pa banani oluka divishi bokende kotikela nga lettre epa ya epo bafololo olakisa nzela ekina zona kozala kuna ndako mote Là au bill, donc c'est tout comme ça. Donc voilà, il y a ce côté un peu c'est du rôti. Nous avons fait les moulins de style à thé. Les gens ils bien. Ils ont bien mais dans moulins de style à thé. Ah. Bon, voilà. Maman. Oh mais c'est Abitika, I go dit. Right. Pourquoi? Le obété qui est beaucoup là. Il faut qu'il y ait tout le temps de là pour la on qui va prendre sa clique là. Ah! Non non. Il va qu'on peut qui n'est pas besoin de se défendre. Et qui est pour qui Bonico faux. Boni. Et na peut se nini. Des capatam qui là idée wala qui. Grâce à Dieu. Non, tout déjà na yebana toujours. Naza homme d'affaires. Non ça va faire. Donc, naza va tenir les bateaux belé. Oh, OK là. Oh, mon bail sécurité. Petit beau bazar. Oui, idée sécurité pour petit beau bazar de beauté mais puis mon peu qui bizarre. Naza bien problème d'attitude. Mon ibala wana. Na net bala na biso ko le loya dia. Na linga biza mbai wa ya bolilo. Il va commission. C'est vrai. Et puis on va aller avant. Pourquoi? Pourquoi malien? Mais non, pourquoi ni non? Maman. Bonjour. Maman. Oh mais oh, fais ça biso. Moko. Non, on a dû dire les gens pour l'anniversaire d'ailleurs. Pour rester l'équipe. On a c'est un moto. C'est un moto. Le local maintenant. On a malimbe. On a comme les yo. On doit s'exciter. Donc là poser. Donc les ayo. Au moins hein. Et on a eu ça. Il va aller dans la commission. Au moins hein. Si la linga beaucoup la cage, il y a qui commission.
ikapenda ngani boye tukutana katile ikaka papa ndenge ayi papa bokulaka basali connaissance nete okolingana et puis eloko pene tingana boye ebi quelque bokulaka na étranger amonana kaka yo okolaka aza mokuse mabe lokola amonaka pepsona te epana bosala te etikali ya yo zala calme eloko nini ozobanga obanga nabangi te oyo ifo changer ochange nyonso oyo elongwe oyo nyonso nalingi yango te nyonso change négose ifo elongwa aye tomela aye nabandaki kala wana ye apirishaka bastage nanga pene bastage nanga bango oyo yebiteka ese mais ça vraiment c'est pas mixte le mois qui concert après une fois ça yo que ça canastique le quoi tout ba ta sipali le fudo kele wa côté wana kasi ngapo ogia benga ra canastique canastique ba rodi donc une concert pas nous tu as boulot banda ba ta stick na kati kana ya bien bon sikoyo to sandeli tout sandeli ba izala kana to to ndo meme ya tout dina boyite tata obike nga funa sa kuti tokandi opesa mbongo nakende na nini na mode mwe weza musala maboko funa zala mwa te bakotonga mabe kotonga te fo fungola wandi atelier fo baferite tosala boye tokelolonga oyo bakosombele nyonso osele soki boutique na victoire se bamaka problème eza te toke na new look tozoya te papa tozoya tande temps tozoya akochange na new look akochange omona basoladi mpona yoyokana deja na nzoto konsekanna biso bolala bon adina double faire na yo ezala nango mpe omepoela komo change azwi rythme ezala polo amasa nanga na lelani oa kotika na libulu te na pesa mabe mozoka tata wana soka auta mboka liso mboka ate lelonge bakongole te ye mo omonaka adi ye omonaka adi oke dubai ahotela ye bamagasin babilo obele alakenga babilo babilo obele soki na biso te oke samedi fotoli blabata na bandani pase rode epase rode nikolo ambiance ngalinga te naopinako naokama miziki esutaka na motema bonjour aeta olingi mpe mokuti bana oke nalela ngo mabe
osokola bilamba mpe basani ye misala nyonso ya ndako se familia amalasi kitoko monene mpona libota okati obombi ndambo mpona libota mobimba Ça va? Ça va, papa. Maman Zali? Ah, non. Yana na bawana. Papa, oyo. Bawana ovandeli. Yaka nango. Tete? Abe? Tete? Nazoya. Bisa. Mama. Biloko yango kalanda na ebeli te. Mama teleki makasi nini? Leka nano ifa. Mpe ndenge olambaka tambola malembe. Boso ngana kota na moto. Vanda nano. Tete, ngai soki nalobi awa o papa abiza koloba. Ngai nakotika na te papa naza mobali na yo. Soki nayebisi yo likambo yokaka ngai. Lobi epai nautaki mpo nazongaki butu makasi nalingaki te nayebisa yo lobi na butu. Nalingaki te na déranger yo. Lelo nazwi occasion nayebisa yo makambo nga namonaki lobi. Makambo nini? Epai nautaki mosala naleki epai ya mwana oyo epoliti ya sacristien. Nalongwe wana tosoli mwa mokenga bino nakenda nakomi na nzela yo moko bosani te mwa dulula naluki mwa kokitisa mwa motema nakoti mwa nganda moko eza pembeni wana nazwi mwa moko kaka esika nakotaki mama tete nayebisi yo nakuti bana basi moko na bana mibali bavandi bazomela na bango bazomela mpe nabendi mwa kiti navandi mpe pembeni batelinga mpe mwa molangi nanga moko ya dulula muzika oyebi dulula Nebi nanga te. skol oyo ya sika wana Yo? navandi kobenda yango malembe nayoki lisolo etoki na mopanzi na ngai lisolo ekotoka na kati ya lisolo wana nayoki kombo mpe ya fiancé ya mwana na biso fiancé ya visa nayoki kombo ya fiancé wana okilo adi nayoki kombo na ye lisolo ngo eza nini tunaka ngai te mama tete ovandi balobi nini adi ake kobomisa libala ya bato mwana mwasi moko azalaka kuna aza pembe boye ngape nayebi namonaki mwana mwasi yango bavandi na ye wana elongo azomela ake kobomisa mwana mwasi wana azala mobali na ye ake kobomisa libala na ye abebisi makambo kuna kobimaka na mwana mwasi wana lebebi pe jusqu'à ce niveau bake kokanga mobali wana na nzela kobeta ye alors nazolanda lisolo nyonso wana adi wana adi wapi adi oyo ya fiancé ya visa te nalandi mais ezali ye nalandi mpe l'explication ezali adi wana bon ça va nde boye adi yango mwana azalaki koya na barapport abimi na bana basi boye nazokotela yawa kodefendre ye nayebisaka yo nini olongi sikoyo nani alongi etumba
olongi mama. Yango nayoki lisolo nyonso wana etungisi ngai. Il fallait na beta visa yo pe yakana nao. Il faut na yebisa pe mama ya visa yo kali solo. Nzoka nde adi yango aza mobulu boy. Akomi ko bebisa na mabala bato. Donc moye ezate. Yango na siko yo penza okomi ko kumisa na makambo adi awa. Yo kuna na baro kena osani. Okomi susu wapi? Tata visa. Yo tata mokolo boy penza okena komelaka moko na ba. Yo kanisi nga naza taxi bisi soki na ke kingasani na ke victoire na ke monga fula okanisi boye mwasi na ngai ezaka kayo sia siko otiki nga na nzala awa mbongo ko lezo monana te me ya komela moko ezo monana papa malamu te adi akufi oninyo mama ale mi adi soki abomi soki asala accident o soki abomi pe moto soki pe ndenge nini na solo ba kuma ya diango eli mwanda ko te tata mobimba boye songi kolongwa na yo kaka awa tina bari likoloka koyoka masola ba nazali songi te maman tu me comprends très mal papa adi abomisi libala ya mwana mwasi mususu azaki na libala kuna ebo ya bino nini bo ngana adi esesila nango na ce problème adi te bo ce que bino nini adi bo bete so musu te ka adi nazaki koleka nazaki kobena moko bo tanga ba les adi azaki mutolingana ke sili bo tongika adi yango wana mama na tio likambo ya mwa mobali wana na monike ndenge na boyaki na boyi pe libela kaka bongo ezali te ka zonga boyo abalola boy mama na yebisi wa mama baka biloko zela na tika na makama biloko nga zo wala nana tata na yo likambo ya kisongi ya kolongba akeni ko vanda kana na bar pona kisongi ya di oko mema makambo kuna oya kolobaka epana nga tata mokolo boyo zo kata sonite oya dina mwana biso sesila nango na yo na kati nini lobo kendeki ko flatter moko no kuna suki ndenge nini okende ko luka mwa mingando na yo bongo ya kokosa ngai awa mama bezu mingando wana aja papa boy luka mingando lokolo okomi kotina ngai la kendo luka mingando pona ni osoma masanga pesa permission lelo ngana na banda luka mingando pesa permission pona yaki nango atome ya biso yo mona kanga awa nanda kuna melaka te adi comprendre quand même eza lisolo na kuti tozaki na problème matata bake kobeta ngai mpo na ye bon sikoyo namoni pe na yoki kombo na ye ezali preuve kasi ana yebisi yoko koya kobebisa motema mwana na ngai te mwana nga sala mwana ne motema na makambo adi wana koya kobebisila ke motema te na masolo lukuta wana ya badi na nga te adi mama nakepa ya mutombo na munga fula olingi koyoka ngai adi wana yo moto bandaki kotinda mwana kuna papa kendi kaka te yo te moto liboso mwana kutu azaki mwindu biso toza mwindu mwana komi pembe soki ndenge nini ezali yo basorti ne nyonso ezali yo nalobi bana oyo tata mwindu mama mwindu bana bazopakwa baproduit atela te atela wana leson ozopesa mwana atela mama bino bikaka adi kasi tata na utalaka na maka basengaka po adi moko ya mawadi sesilisili komela mo masanga na ye kuna na banganda na ye na bakwiti na ye ayelanga loyenge awa o masolo ezanga tina ngana okabula biloko wana eza masolo ezanga tina yo na di bosi bokabwana esili soki ayoki likambo na ye makambo adi akoya koyebiso te na boyi na nga ndenge wana Nani? Gai. Kota. Quand il banque au banque c'est ma belle hein. Bonjour. Papa ta porte de moi là ta fille. C'est pas papa moi mon loup. Papa n'a pas. Na été banda le quand qui autant de la bisa benga na yo chikole ko. Ah moi mon loup ba. Ça. OK. Dans la porte, hein? osokola bilamba mpe basani ye misala nyonso ya ndako se familia
amalasi kitoko monene mpona libota okati obomi ndambo mpona libota mobimba Seigneur, tango nazali kosenga makilama Yesu Kristo, makilama bondeko basika pe baseko mai masopana ki para masuma biso Seigneur. Tika ete netola moto moko kati na lopango ota Tanzambe. Makilama Yesu Kristo masopana kati na lopango mobima ota Tanzambe. Moto wa molimo musanto mozinga lopango mobima ota Tanzambe. Satana kana mo. Ya sola. Yo ndelonga, yo solution, yo le roi des rois. Yo Tanina Seigneur, tango na kombo oyo eleki bankombo nyonso na lokumu kombo oyo eleki bankombo nyonso na nguya kombo eleki nkombo nyonso na bolingo kombo eleki na kumu gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Oui. Une lettre. Une lettre. Je connais même pas l'auteur. Qui t'a remis ça? Une petite fille. Une petite fille? Ouais. Elle a dit que c'est ton papa qui... C'est pour moi? Ouais. Je crois, puisque je connais même pas. Sûrement. Tu l'envoies. Il faut ça, Nani. Yamakoka, tout comme. On passe là. Ouais. Makoka? Makoka. Yana Nani, sœur au tête. Mais ici, il n'a même pas écrit le nom de l'expéditeur. C'est moi qui Vous t'appelez, c'est moi ça? C'est à ça qui est. Ok. Venga, maman. Maman! Et ta sœur aussi. Maman! Oui? Yaya! Non, je viens pas de réunion. Bah, on a bien notre support. Mikolo ndako ndenge ni kosanesa bato. Tokomi nzoko. Obote bali so fait. Bosanga na papa ba surprise. Anniversaire na yo ko ekomi pene. Bon, chef. Oui, chef de famille. Oui, que... Bozo mwana mwa taliboma na ndako. Tena, il faut bien chef de famille mabe. Bozo mwana mwa taliboma. Te ko saka te mama. Ngai eloko ezosala nsima boye bien. Nalingi désordre te na vie. Le bozo mwana nga jouer. Ou bien nous na bozo mwana nous ça va bien. Tant on va na bozo ba ke na papa mtabengi biso bozo mwana nga kwa na zo décision na kaka. O nga leo zo na décider hapo. Le pas on a tela on a la personne. Et comme makama le pango. Alors nazo na bino bonira tout le temps. Na tela na silika na gana na tout ça. Mais non, on a bien un chef de famille. Na chebuni boui. Tu veux blaguer le soutien? Dis. Quand on joue lettre, tu as pris connaissance? Non. Et où tu es? Dans un bongo. C'est ça. On va avoir le blanc. Nathan Maroulou. Papa Mathieu. Et maman Chapo. Babo Kilo na Ngai. Nazali na esengo ya kokomela bino mokanda oyo po mbula nyonso oyo ekokitaka awa
na se ya mabele ekosukaka se ekatana. Soso to libata azali kosokola na potopoto kasi maki na ye akobotaka ezalaka pembe atanga naza salite mabe mokuse mwindu motopamba kasi po ozalaka même reconnaissant na nyonso oyo nga nasali bino na koloba mingi te kasi kobanda lelo napesi bino kado ya mbongo nyonso ya libala oyo nabalaka mwana na bino fololo la princesse Miss de Miss kasi bomoi nanga na boy ekata na mokuse totikala bandeko soki boyoki nga na sango ya mawa bolingi mpe botali ngai soki pete botikala bino. Adieu pololo, adieu belle famille. Nzambe yemoko ayepi. Merci et bonne chance. Adieu. 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 Wabino Mutupamba. Wabino Mutupamba. Mutupamba. Mutupamba 00. Bokulaka. Boni. Pourquoi aboyer moi les baboyer. Maman. Baboyer moi c'est moi. Pas mal assez. De la perte d'énergie pour comment Alex a bouilli. Ngai c'est na boy qui banda kala. Pour nous c'est les malchance. Mobile abanda koboya le c'est très dangereux. Et puis selon conception Kanango, vous a touché tes vrais. Nous a touché la nez là. Mozo Kamushanga. On a aussi prendre les vinotes. Ngate faut le msusu. Naza la princesse. Alobi oyemoko. Ngaite ozoloba bisengowana ozoloba ona présence na ngai fi ozana courage. Papa bokomona ngai se bapona naza ko bapona si bapona ngai. Baboyi mwana yo di oza témoin. Ngai nde na boya bandaka la. Amoinga wa. Bozobenga ngam teleboma. Bozobenga teleboma te. Bozobenga teleboma. Yesu Kristo ayaka pona bolamu ya biso nyonso na mokili. Babeti ye. Bafingi ye. Babwakelaki ye soyi. Mais ye ayaki pour biso tobika. Nyonso nga nazosala pona bino awa na kata ya lipango na kata ya famille na kata ya ndako boza reconnaissante. Di yangai bo yangai boti wapi maman kama bilo na yo toi kama bilo na yo papa kama bilo na yo na so ba bobima yo ko boyinga na boyo na kokende te na kende wapi na lobi bima nga na kokende nge esika moko na lobi zwa biloko bo mama kaka wana ndako papa na bomayo di na bomayo papa telema calme bolinga na beta pamba solution na yoka ya wana na na komona yo awa na kati ya ndako oyo soki bozana bokulaka bongo bale suka sa boyo ni kamnini soki bozana bokulaka te ye mo kasa ni ko to bana bokulaka apete ya apete ko matema telema kasi yo pezo lingai kaka te na lingeni asa boye c'est la suivre on reste pas ponanga ozaya kotula papa bokomona ko table surprise mbalo mariage est ça 4 jours une semaine mariage est là bima beaucoup la rana on tuli te otuli baboyi yo oyo kata soni ozo musala maloba ah seigneur anoko na yo bapesi yo motu makasi
chaba ndeko na kati te yo likambo ke ochaka ndeko na ya yo na chaka bango ya yo na chaka bango sa cha ndeko na tambo ko na yuzu ko polisa monoko wana ozo banga na zanda ni aona ndako chef de famille chef de famille chef de famille moi atulite et puis azui marché kitoka kozwa mobali ukomona mwana nanga kubali atulite na za sûr oza sûr fola la kozwa mobali pe obali ukomona boso mbongo to liaki boso kasi apesi biso kado boto apesi biso kado babe ani na sali alobi ye moko alobi kado baboti kutu te kasi kado ya apesi biso mbongo keleka na mtoto bo basani ya pamba za kosukola kuna bilamba ya zo sukola ya pamba seigneur tala bana seigneur te eza ndenge wana te musala pamba ye pola za kosala ndako na ye ye bisanga nani mais maman yo leo ni to ya encourager ya polo ndenge wana te mobali même quand nous mais quand nous va ko zano aleki bokula de le rapide mibali ye ndeko ponela ye kwa libale comme passe oui libale comme passe libale comme passe na bakwa ya banzelo mabale zebe ya nzela oya balabala bima akozone mobali na ye akozwa mobali po umona matiere akobongisa pe biso merci tout se paye ici bas nyonso tosalaka na se sukaka efuta makaka na se oyoki boko futa yango na miso ya nzambe boko futa yango vous allez payer tout ça il ne se comprend maman na hôtel non en tout cas Azaki beau frère moko bien hein? Il était très bien je l'appréciais beaucoup Moussado si manga quelquefois c'était lui papa de l'eau oui porte-moi de l'eau oui porte-moi de l'eau Oscar Oui, entrez. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bien ça. Oui, monsieur Boulaka. Quand vous avez expliqué, pour la congé technique, suite à la problème de Yango, on a bien passé au bout de bandit sur le changement. Oui, changement, pas tout même. Moi qui n'ai pas mouqué, nous avons bien ravitaillé, nous avons mouné. Donc, nous avons presque un abattage de bébés pour le moment. Contrairement à des gens qui sont planifiés, mais qui sont au arrivage, et bébés, nous avons un bébé, à des beaux pays bébés. Moi, pareil, bébé de mesure, toujours le bébé, voilà. Pièces électroniques, toute marque, et voilà. Je crois, si vous tiens la place à directeur commercial, merci. Pour na passer au sein de ça c'est pays ça qui biso c'est que là il y a un na yo ozaki na problème te ozaki na boboto abatunyo so ba votaki que vraiment il faut zonger là mais pour le moment vous êtes directeur commercial merci je crois na rubenga gérant la biso ya sika pour na che bobo oui on ça y est barrage biloko nyonso lakisa biloko oyo ye azali directeur commercial nakanisi oyebi ye fonction azalaki nango nde oza nango sikoyo aza directeur commercial sikoyo yo oza nsima na ye mpo kende olakisa ye bastock nyonso ya biloko oyo oyaki opesa baliste nyonso abanda déjà mosala vraiment je vous prie de bien travailler cette fois-ci améliorer contenant ndenge ezalaki il faut vous êtes responsable. Merci. Car patron a remercié au mingi pour quand même toi là belé la société. Toujours congé technique. Ndenge on reconnaître que avant de travailler bien, vous avez signé comme ça là, on a remercié au mingi. Vous savez nous travailler en collaboration. Comment on va vous arrêter. Ok. Merci beaucoup. Ça y est, non? C'est bon.
Là, pour ça, vie. Dès que c'est notre patron, je suis directeur commercial de Sika. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, nous sommes à Sika. Nous sommes le directeur, nous sommes Kaïs, nous sommes vendeur, et nous sommes David, nous sommes chargé de l'information. Et tous nous sommes tel que nous sommes JP avant la YOLO, il y a la sécurité, peut mettre Philo, peut mettre Pomba, en Bayakité. Si on a l'accès à yo, il y a arrivage, bon, excusez-moi, comme on l'a évité, on a comme on a citoyen beaucoup là. Ils ont mis beaucoup là. Comme le directeur commercial de la ville. Bon, pour sur la herbe. D'accord. Alors, on a boosté, ils ont arrivage à Sikao et Yaki. Et en plus, tout le monde qui va bantenne auto. Déjà toutes sortes d'antennes. Mais antenne on a tika kamote. Ah oui oui. Donc tu as la maison. Donc tiel goya na simanayo antenne oyo. Les antennes donc ils ont moins mingi antenne oyo. Donc ils ont un document ngai ya musala. Musala. Donc la situation est des alliés. Nous sommes alliés. Bon, ça va quand on est sur la air, mon bureau. Hein? Donc, c'est moi, séance de travail comme ça. Quand on a vaseline, moi, je suis comme la peinture. Il y a encore vaseline passe partout. Il y a moi, chez Saba, ce qui Saba. Moi, je peux faire le macambo. Je suis mon élu sous clair. L'ouvre à santé. Ola l'on a bisanta na yewana. Na kanzi kuta meleki masanga. Te. Atike linga on a tongo pe yewana kanzi sous ça. Na wakinzi. Les deux frères Tony madame. Pololo! Maman! Fete! Yakanuki! Maman, il a pas un châtiment du non que je vois. Namuna batamona na chantier libanda no ko kitoko chantimo de tongo libanda wana kaka bo batne bazo simba ngwa wa unjuruka pamba kezo ba copier modèle no pamba tala yo mazo mono sucrete makama ezati nikamnene yani nzoto no eza malamu lobi osanti otiki bisanza na yo wana po ngana ya kolongula malobi makoso no lambaki bano matanga na mutima no sanja bonga boyi no na ngola lelo lisuna tongo na mono zo sanja solatine kotile no ti wana ngana lingana ngango te so isinda izana no bien bona na somba kinga bikedo so mablipto yo kile kusombela nga batia bisomba somba bala suko la milanga batia pam tala yebisanga na za mama na yo na bota ki na zoka pe zemi ningi yo nzoto wana zomuna ya basa te banda na tapi na ngai te ke so ko lobo ka una banda na so c'est la réponse là na so c'est la réponse là do bana nga malamu oyebi tata no ninga azo akoma nanga lokula koyao mama ongo changa wapi ulingi tata no yako bomangai nasa kutuna yote mama nandi no bandi bisiroti nalo bien ngamu na bota kiyo ngamu tamuna kina yo pasti siko na zomo na lupasi yo mona ndinga ko yebisa ngai te bongo bakamana nde ozoyo ka facilité ya kolobe pa bakamana yo kaka ngai mama na yo te zonga sikulu ka kamarade na yo yebisa nga o eza na yo nyoso yo kuma bando konda tala déjà o yo kubi duku eni ko loba nini
Moi, on est un homme d'affaires, maman, j'ai pris un peu de moyens hier. Merci, nous tous ceux qui m'ont envoyé. Oui, bien payé. Maïbi, au sol, il y a 5 gars. C'est vrai, ça fait 3 mois. Hein? 3 mois. Ndezemi? Où Kalakala, on nous a vu, ça m'a été pas. Moi, je vais quoi, primer, j'ai une quoi bien, hein? Tant que nous avons si papa a pour risquer. Bongo yé mobile wana azakoloba nini? Oso yebisa ki yé kozana zemna. Fallait que tu vas au dimanche passé, mais on comprend pourquoi il a quitté. Et on est que ça fait une semaine que tout le monde a été. Hein? Il y a solo wana. Maman. Kasi ubominga ite. Maman, Astala, on a eu un homme d'affaires. Astala, mais des papas n'ont pas. Ah, ouais, il fallait y aller. Bon, banana, nous avons quitté ça. Bon, banane, si ma olongoli na sonne pas tatana. Mais c'est quoi que ça sonne? Maman, il y a combine le wanasko. Des pinés en voie que les gens qui. Bon, il y a quoi ce soit taxi ya. Homme d'affaires, ça n'a bon goût. Maman, uchenga wapi? Utandinga na kata motala kama mama. Quel est le bal? Maman Nangaï. Tala, n'a pas fleur ou un athée. Alors, il y a vu que classe est à vous. Classe est à vous. La première, utanga ki malamu to. Sikoyo il faut utanga malamu. Chika pe makambo ya kubunda wana na klasi. Umunye ndenge tuza kumitungisa na mama bwa tusumba tuye tusumba uniforme bwa utanga. Soki klasi zu makambo ya kubunda ezadito. Okay, hii klasi uzunye au. Uzaku yo. Ata munyinga na yo na klasi kuna atunyishi yo chika yekitala yeka na meso kaka mshindo wana. Sava? Bon, tanga. Tanga makasi na za kuyuka mu. Tanga huyo weza ni. Oye zaji bungu oye zaji ni. Oye zaji o. Luba o. O. Ole salaire ndena otanga sa Fallon. Fallon aza kutanga ote oyo o. Et on va passer classe en ndeni, on va mettre en ce va otanga sa bana ndeni. Mayele kana mbongo so ba moni foot ka minerva ba lekiti moi. Fallon na yebi kotanga ote. Mwana ya première mubimba aza kutanga oto. Bon oyo zadini. Oui. Oui. Le baba ma cassité. Kanga oui. Papa. Oui, yo mutoko maki oyo zadini. Mama. Wo se zaji musala na yo. Ezam sana ngabonga tana za cuisine so tangi simone za mazi. Fallon pesa na gilet tu wana za toka ta papa maza. Nataka kwa mabibu ndiye nini ya wewe mto. Na ipe na zabu comprendre to. So je dois aller la copine. Beau frère. Yo kai semu. On vient reprendre ça. Yo. Elle reprend. Na reprend. Ça ya zaji munene beau frère wani. Le bana musaba ndi wapi? Kobenga bekisa inga kana suza la wasali bosoto. Na stade. Donc on a un projet technique bon. Na kasi obi ba revokenga. Baro mixing ba ni musala. En tout cas nzamba za mala. Directeur commercial. Beaucoup là. Nzambe na mo ndeni ngana kokumisa nzambe ya ba ni musala pesi obiro fa de so sala. Tout le monde. En tout cas, au moins dans le bani faut ko sambe la pesi o so senga nzambe faut ça na foi. Faut ko sambe la, il faut ko sambe la. Uche nzambe liboso ya makambo nyonso komona makambo nyonso ko kende jibusu. Na zane singo mo o sala na de. Suna ina mbongo. Ndena meli pesa solo. Lera ko meleza teta mo zongi musala wi boni bo zo konche technique ba bengi bango tezande lera ko kumisa nzambe. Pour le monsieur nzambe ulo ba makambo wana ya kumeleza jizi kambuto za ji solution to. En tout cas de mutotika na to kanga na misuto bondela na kumisa nzambe exhorter le bondeli na nga. Nzambe azaji munene. Nzambe na pamboli bo nzambe na okoti ozali malamu.
mokonzi merci pour babengi Yahweh Jéhovah Jireh ozali ko pourvoir na ba besoin bana na yo wana tosengaki mosala nzambe yo exorce opesi mosala na pamboli yo po te ozali monene na kumisio mokonzi mpona oyo osali kati na libota na ngai yo te kimia mpe yo kokisi na kumisio po te ozali comparable Dieu tout puissant sans jolama na yo mpe koba na kosala kati na libota oyo mpona lokumu na yo na kombo kitoko mwana Yesu Mesia. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Mobanga te mpe balebotaka ta danse awa eza danse mpe ozoyebana oyo moyeba niso mpe na ngai calme awa eza likolo ngai nyetaka ta bien bien likolo kidefwa te yo mo ozoyeba te dabe nalukoti comment bina basaki bone yango naoluka mpona explike yo ngai yo navali nanga na likolo naosukisa kaka nini yango mon cher tika nini yango faux te faux asai ça d'abord bapeti baoyeba oyebi ke po aza na retard mais ça bien na moni va l'état d'attention mais ça bien oui na moni c'est normal toluka sikoyo te nopesa mbongo masanga na boyi te eloko yango ezala bien na boyi babenga so aventurier na boyi te bo sikoyo akolala wapi kama kolala vraiment mais bebe pata tamasa benga na ngai faut que nolala wapi talaka mais sala tout vraiment mais naosala tout ndenge nini naosala ndenge nini biso tokosala ndenge nini sala tout vraiment tekotika mola solution nazwaki kaka boye ngai nazovoyage ocomprendre ngai naodebata mais yo kobisa yango te nadebata ozoba ye poni odécourage ngai ye ozoba ye poni décourage nga mabe kodécourage te donc yo oza mwana mai na ngai comprendre souci na nga encore bien na bango otalaka na comprendre souci na yo mais sekai ngai nani nalingaki toki otika mbongo masanga tala kaka mais na po emata d'accord yoka yo wana doyebisa yo oza ngai soki ozana bongo faut comprendre pourquoi faut comprendre nango ça va kelo tinga na baton ata nani ata mndoki kolukanga koloba te na za pesi na ke koloba te mais yo kozeka vie musu na za te na voyager tokika odi tinga na baton la bandade Reti, comment ils ont un retour là? Quelle a bandé la tika? Pourquoi on a un assaut à tout? Ça va pas ma canne. Il a dit à Oui. Maman Mbote Maman Tete, nautika ndako. Boza bien kuna? Muke papa. On a besoin maman? Te naol ka fololo. C'est une habitude. Jackie? Oui, chérie. Enfin, nga na kandi po. Ndio. Nazo la bande mona nga nzambe baluka pololo. Odi, mama. Yohana. Ma fololo asate. Te asata bimaki na. Kala. Mo kala mingi te.
Bon, ça n'a pas de problème avec grève, c'est un équipe qui a récupéré Bilamba Yaya. Ah bah, bilo kwanda. Moi, ni ne tabandi mustala. Aza bana ba tenir bien on l'a tâté puis fois Zwanda. Abandi mustala? Abandi mustala. Ah bon? Na compagnie oya akala ko bien compagnie. Na Electron Stone. Ah. Ba ben ça qui est pour na za directeur commercial. Ah bon? Donc on va congé à moi, ça va pas directeur commercial. Té, ne ba bengi siemba mo pe ba nommer. Amati maman directeur commercial? Ah bon? Faut pas essayer Bilamba, ce que Bilamba est allé. Pourquoi Moutabani Moussa n'est pas quand même assez représentable? Bon, vous calacala, on a ça qui va faire. Maman, Bilamba, on a trouvé à sa tekanaï. Pour vous, ici, Mikoleleke, Belena, bon, on s'en a Bilamba, les hommes, à Taïmou. Ah bon? Mais il faut à sa tekanaï Bilamba, on a. Namoun a gagné à Bimagalanga, côté Kanaba, Bokanjou. À Teka? Oui, ma maman, nous n'y a. Bon, problème est que tu as un angalo quand tu as bandi musala za mobali osomba kama msusu. Courage kaka. Et ça là, tu n'y son zamba joaka lokumu po yem tazo permettre l'occasion de sonner à ma bene à malamu azo mon. Ayi kaka pipo. Papa boti ka malamu OK na Yesu. OK c'est bien bot. Omoni seguro bakangana hani boma. Bilamba mobali pour la teka. Bon, il est là, il m'a dit qu'il y a de la matière pour nous. Attends, il y a un mot. Il y a un ok, nous le voyons. Nasina boyo bono. Mon ngai, so ngai be. Il y a quoi tu follow? Ngana ko tumba ko na misu na. Di pesanga bande ya vin vel wana ya pon balenza wana. Tel ko long. Ngai. Ya kena dia kansangi ba ko mera ke Bilamba ko nani. Bisigara. Buzu sana ba numero nanda ko. Mokanda mouti na koko Suzana motangi mbuku Moïse motindelie bavoka batano motindelie bitata bitano molobi na ye mbongo mojali te o mokanga motema nde mokwi na poso mwa nsima mokanda mouti na koko Suzana motangi mbuku Moïse motindeli ye bavoka batano mambo te otema Gambo. Mabo yebi ngati. Na yebi omwana na matali. Sina kotuna soki likambo te pa mama. Asali mabe? Mwakalo yeba nuka te. Na yeba nini? Niza mwese dike. Soko bandaka la penza. Na bambula oyo eleka wana oyaka kaka bobosenga mpona koli yango wana azali mwana moke so nazoya awa naosikola basani yangi mwana moke sikoyo na koli nabosani yo mpo okoli te mpo obala yango wana nabosani te mama nayebi te yo mwasi ya libala libala ekufa nango bandaka libala ete ekufa te mama amoke mama libala impasi ya mama libala oyi komona yo okwi moto na yo ati yo na ndako ovandi na ndako mama yo boma libala ona yo mpo nadi o na ngai mama okamusa ngai ye makambo ete change na ye nde omoi ngai bilamba oyo na bato basaki nanga na ye na banovanda nde awa ayebisaka oyo ayaka ya sambe to ayakala ata mwa anekisi eyi mbeto ya bomwana eyi oyo okovanda mana ya nde na zemi na mokumba nde na vanda oyi na nini mama
Imbai. Ibole pao. Imabuzu kama. Mama, jemo mokumba yango. Eya mobali ona yo to ya adi. Mbena tukabona kala siko ba 4 mois. Tukabona kala. Eya nani? Mi adite. Ozu koko. Na kuina ni? Koko. Yondo la TV mama. Ola TV. Ola TV mama. Ha! Oh! Ha! Yoke! Ozoka matunu. Ngai Mama bilambo ndiro sokola ke ngote. C'est bonjour. Oh, ajaja. Azara susu ate? Nina. Aza su atindi. Depuis kala zala susu ate? Alunga bana kala. Et bonjour en l'air na web savino bogaite. Ngai lelo il y a une semaine, à l'école nationale Lisbonne, ba jaramila ko. Abina ngai to kutana ndi na ndako na zena ndako ayite yango na ye a. Mama. Na potolo okuna na bilo na yo komide. Beaucoup de la nuit. Viens dire assez à voyager. Nini? À voyager, ça va le sauter. À voyager, ngai mupanzi na na ibatiro kwa bungu. Si à voyager. Si kana ba boyo lengi sanga pam. Na no lengi te ko kangama na kura kotala. Olengi te. On a fait la vérité. Ah boni be confus. Ngai jour wana kuta ina muninga ne wana Davin. Tonto Davin akuta ngai. Yem tarasiringa dia voyager. Kena bazair sur la matade. Ambo? Kasi. Atake ngana na zande awa. Ngande na utikala awa timbula yetu ya oya. Yomde na biloko. Mama. Tala makam yo tala tolo banana likap makam ngana ebisa ko suno yo kai kate. Ah tikila nga ya ko te yang. L'air papa na biso bengana biso abengana bino. Okaite. Ko te yang ya ko na zade na zemi dina za linda wana okende wa. Ai ko ganga beli susu. C'est bon le bandi pour le bandi mo monde na ngona lo baté. Na zande awa. E komi ate. Awa ko. Ba na kisasa ba kasu ko mo na ingi su pai. Oh baby vie. Tatine. E komi ate. O comme ça là. Na comme ça ni ngona so na ekse ko tala. Adi bokate adi bota adi siko aso so amona. Awa zala le logo mo côté. Ata le logo côté. Ni na ngo. Ata na rien. Yo titika na sipike vie adi. Adi o iko mona. Kana itata mwasi na di. Tata wa yalaka wa ai tatu aboti adi te. Mama, ozolonga na di ponga ko ya te. Ai mwana onangai. Adi akananda ko wate babenga na ekale. Oh! Ni. Mama. Ojungia. Ondimi? Nani hapa chef? Ye. Ai voyage na ndako na biso. Lobaka kana papa kaza na zemi. Abajemisi ye na di Ajemisi ye. Kana ngobini langana kutuna likam. Jemishi nini? Jemishi nini? Oh, imba ya na zemi ya yadi. Nani? Ye. Oh, bole pa. Sana jimi yadi? Mama kashi ngana kanishi fiote moto sente. Bon, adi. Na yibiti adi sokia sana nini? Ya ndroa izaria wate. Tata ya di mama ya di bon ni. Ayi sakyo ndengwana. Ayi sakyo ndengwana. Tikala hapa. Na kala na zo ibisa za fuzi. Yenga yango imonani. Yenga. Mama. Yango yo fioti imonani. Jimi na yo isa ya combien? Ya combien? Maman, il y a combien? Il y a 3 mois et demi. 3 mois et demi? Iyenga? Na lumbi na yo bui. Mwana mwasho yo soka vandi awa. Uzange ngai. Dala ndengo kuzangela ngai. Nalakisa yo. Dala ndengo ukuzanga ngai. Yo ya no ni zodia. Kanga. Oh, na kuvanda. Na lumbi ngwana na vandi awa. Okomona. Alongwa kaka kuna hapo ya bi. Ndenga na nati Iyenga. Soka kweli mama na kubota mwana mobaya ko remplacer. Iyenga. Papa kita nanu. Tala na tete. Nakita. Kita nanu. Tata. Na kukita soki mwana mwasho yo akei. C'est pour kene na kenite. Oto akeite. Ti abubuta soki abuti na 9 mois.
Nana kiti. Na kukonda la njeto yo 19 mois. Shima na kiti. Obanola pe likolo ka kuna. Yo biyenga uzangi nga ya libela. Na janga yote jola senga la komi bobanga na kokwa mosusu wapi papa. Omoni na fandi. Kokwe ya tete toko bengane na malembe ya tende. Bengane na malembe. Benga bonga na papa saka bengane ngana okende wa. Toi biloko no kena. Yo ko mema na pande. Na kukita sobia kai. Mama. Tika no sala hunde mwana. Pesa yake ndio malembe. Kazeme ngwa nani? Ya nani? Talanga. Mama, zela nakosipike yo oye soka komi na kanda akoma kababa. Tuza uji wana yenga. Talanga. Nakotala te tata. Na kusala yo na shini. Yo, talaka te. Yo. Quoi? Kende. Yo. Quoi? Kende. Aïe, c'est Tio. Eza ngomba mama eza kilo nzete bomati. Bosiko lingolo. Yo. Bomati na okende na okende wa. Kende pala. Madele la na kono fana na timu kwa jago ya. Yenganga na kukitawa shoki mwana mwa soda. Yo sangi ngai pandande Mama, okende. Yo soda kuti alibuti. Okende wan bongo na okende wa. Eh, baka na bido okende te mama. Kende quoi? Papa tata benganga bongo na ozaka na okende wa. Papa avandi ukenda kukuya lukula ubi. Na yesu kina sala. Oyibi ubi. Oyibi ubi. Kwa ya lokolo ngo kabeza ngani na ngo ata na balabala na leta mokile sie bongi mama pado kende. Yenda oyibi ubi. Na koyo bobi papa. Osho muna ubi nenge kuyaka. Oya je. Basi wala bana na hata ni bana. Na ndako nanga. Nako bigi nako imwana matai opama. Kende kaka. Opela tako bela. Iyenga. Kumba ya matanga. Iyenga. Oyibi ubi. Bana na pona no timu ngola adia. Mwashi ya matumba Iyenga oyibi ubi. Akei. Shoka akei duba ngala kita. Atufi. Beko lata kama sipele na mamatanga. Bachoba. Akei kita. Koko bebi salibala no ya pamba likona adi. Musa usagana ngai. Oh, nzambe na ngai Iyenga ukumu kusagana ngai. Siko nnego mataki so okuya. Nakuya. Ukumu kusagana ngai yenga. Adi na lupango. Adi na lupango yenga. Ngako nini? Yangako nini? Adi na lupango. Oyiri ngai te. Mwana mwasi wana soki azungi lisusu awa. Je t'ai vu? Ati ake na yote. Ngai. Katila na yote ake hii. Makufa te kufa. Libea binayo. Musioto. Ushakula manyuka. Oye bacha kunikila bilamba. Sepes. Macroni. Yibisa die. Eye sodia dinga tata na ye. Nga mama na ye. Ngam kunjal pa. Utangozo finga ta komini mu. Yo tata mo boko lite. Yo boko la dite yo. Yo boko la dite dite. Boni, ngai. Kole kita pe mo ite hapo na kotala yo. So ko lingi pe na nye na ye. Boni, nani. Buma. Kulamba pe ya poko ande na jina so pona machete na lambi na ngati na mimi na ngati na poko tolali kwa ulambi saka bato oh kutaka ngainga yangu na mbisi sebe wachira ngama kilele lambi na ngai ndako ekomi nye bana nyonso bakei boni kuna esimbi na ote mama
esimbi te na ndenge nini babengani kuna babi aja avandani kuna ta voyager depuis une semaine. Mama na ngai tokusuka lelo boni patata na yo. Tala bandeko ozalaki na libala awa kuna ozweki ata zemi yango te kuna ofandi mbula na bokulaka ozozwa zemi te lelo oyo kozwa kaka aventure oyo tala na zemi nzambe mpenza makambo mosusu asalaka malamu te nga namoni kaka kende okosela bokulaka nini boyo kosuka na zemi wapi kende kaka kokosela bokulaka mwana nanga tokosuka wapi ayibeka susa likambo nde ebandi te kana jene okosela eza péché péché awapi oyo nzambe asali sikoyo eza péché te kende okosela bokulaka tala na ilambo kende olongola na bilambo tokenda mpe so bilamba bien olata bongo okendela ye kuna lea omona okakoza ozongenga kolinga bokulaka aza na besoin na yo kaka ti lelo mpenza koloba mpenza moto afandaki na yawa na bokulaka bazemi te lelo oyo namoni bugo ya pe ande bokusaka yo mingi te matai yaandapa mama yesu obaki oyipasomelo lipakoyo mubondo so mubondo wana omonaka ngode oyilenga mama merci tala kota wana olelata nga mona okontrole boye yo oyebaka kolata kokanga bakitambala na moto te mibongisa malamu kuna lula yo ako ndenge alinga yo okondo olalisa ye bamisu kuna omona akoloba na okota na ndako ye tata bino ya koyebisanga lisolo bokulaka kuna bayebisinga kasa abandi mosala esika moko ya malamu ipare ke abandi mosala mais nan confirmation nan toyoki na bato te o les gens ndi nani baye koyebisa biso te nayebi te nakotuna no tata na bino soki amona mwana oyo azangi ata mbongo oyo nini so soya munene wana mikolo oyo oboni bwada aka bino ezokenye oyeba sawa baluki ngawa te balukaki yo te mibongisa tala poudre wana sola kitoko wana ozwa mwa parfum na ngai na sa ya matoi basi modele yo monaka te baninga no bazolata balobi mobondo sabina ye osisi nanu te yanga akotya fulana nde basalaka mikolo oumeli boye tala noki kamana nanga wana komona wa okuta asa bimi na ye bato ya balabala bakata mai bakati bayaki ata facture ao ndenge komi cher awa ikinene kodiskute ko papa facture wana tofutaki bongo ya nani oyo bapesaki balobi ya dollar wana tofuta ngo lisongo abi te ya dollar ipare gouvernement asa boyaki likambo wana makambo bafacture oyo eyaka ya dollar oyo batata kaka tofuta baleki te yakana mikolo ekomi aboye abo ako musulman te modele ya mikolo boye modele arabe musulman mebi yo na mwana bozosesa mama nakie siko tindenge so omona angele opesa mbote kuno loba na ya tindelanga biloko wana tantine angele sanuki ok bo mama yake koumela te sala noki butu ekoyina noki sala noki yo mwana no bozosala théâtre ya nini koshe bongo akoma olata bilamba na mutu olela mikolo omoni mikolo soki oti ndenge wana mobali soki alinga tala yo azomi kodécouvrir
visage mais bato bandenge oyo soki totali bien femme akotya bopo aza femme mariée aza femme mariée aza na ndako ya libala na ye wana donc asali ndenge wana mpo akumisa libala na ye mpo moto arespecte ye femme mariée batiaka ti awa mpo bamona ata miso femme mariée eya kozipi zolo nyonso kaka miso apama nde ezomona oyaka na mamatata oyaka na likambo te te toseki kaka mikolo nyonso oyebi ke basurprise na mboka na vie ya moto surtout oyo malamu ezali mapamboli ya nzambe nzambe mpasi apamboli biso apamboli biso na nini tozwi nyonso nga nzambe mpona naza na mobala malamu naza na bana malamu eza mapamboli ndako ya kitoko mais ozo reconnaître yango te ozo reconnaître yango te mpo na tosengana tosambela biso mibale avant tolala tosambela biso mibale kolinga so tobandi losambo pa yokati kasi pungi te voilà wana eza na bonzabe te nalobi nakosala kutu tuno omoni basere moko batunaki nga balobi famille chrétienne ami bango baza na bango bamosusu badivorce na bango bamosusu baza na bango na mabala te bon ndenge nini bakoya na famille chrétienne kuna kaka bacouple bino bokelaka yo na mobali na kaka couple biso ndenge nini tokoya ku mais yango famille yo pena omoni sikoyo yo eloko na lobaka okende kaka mpo bamona oke oza mokristo oke okoti si bosisi priere obimi oye oyebaka te na famille chrétienne te ezali ministère ya bacouple ezali groupe renouveau charismatique catholique ministère ya couple eza mpona bolamu ya couple mpona famille mama tata na kati ya libala na bana na bango sikoyo badivorce wana so baza chrétien mais soki odivorce bango wana nde tokokoka encadre bango tovandisi bango tosali neti ministère mosusu ya ndenge wana tozoteya bango na campagne mosisi bakozwa na mobali nyonso ayekolinga babayani na bango okomaki na campagne te na campagne ntango babimisaki bato liboso na bana mike na bo bajeune garçon bajeune fille balobi bazotala mpona bango ndenge tokoki koencadre bango mpo bakoki kotika mpate ya etelinga na alors sikoyo lokola eza likambo ya couple biso mpe fo toteya fololo wana azotambola na couple na ye oyo awuti konéglige mobali na ye oyebi na makambo na moni lelo namemi ye na voiture ti na bureau na ye bokulaka si ndenge olobaka ya solo eza ya solo jacki mais mokili eza compliqué eza compliqué te voilà biso bato eza compliqué biso toza compliqué mokili bokulaka directeur commercial ina apesi na apesi nga papier adresse alabiso na ye na telefone yango te stone omoi na rompo ya kin magere wana sota na ngambo na immeuble masamba wana omona bakomi électronique stone na rompo wana mosusu mpe eza na matonge na libaya wana na croisement kaka ya libaya kasabubu eza bapareil ba-haut-parleur ya minene donc responsable donc eloko nyonso etali radio télévision te na ngai nakende kotika ye aza na motuka te mais ayebisi nga balati ye motuka vi ya mwana mobali wana afe nzambe moto ayebi etaka folo malamu esoko boye tobanani kosala mwa démarche manememane mpo amwana zonga kuna démarche ya mosala kaka ya mwana zonga lokaka azwi mosala mbongo te mais démarche ya mwana kozonga si bokulaka moto akomaki mokanda alobi aboyi mwasi totala okola ti mosala yoka nzala boyi fololo ye mpena ndenge alela mwana na ngai wana eza kaka tika akoma nde esalamaki ayokaki mpe pasi anyokwamaki oyebi yango toyebi te tolobi te ke bon sikoyo mwana no malamu kutu afandaka na ndako oliaki ni kotambolaka parti par là afanda na ndako saka mosusu mawa ekosala mwana mobali wana akanisi ye natindi epa muziki na nga angele awa kaka na matongeti angele nde aza na école mpona koencadre te natindi eyaki neso na nga ni mbongo muziki akoumela ye bakota muziki yango fololo mwana eza muziki ya biso bamama te akotinde muziki te c'est vrai olambi ngai ngai nona takosalela yo nano ebeli nani te
ngai nasaleli na mabundu. Et puis ti lelo ozoti kaka kale. Je dis le 21. Hein? Ti lelo tika jeudi. C'est au moni ngai mo musana tongo. Na so bosana be yo okolongola kango pete. Sana bongi. Ayo ida kanga lisute kale so za ko edenga. Hein? Kana ida ko to ni pena kana ida ko. Nda penda na motema na ngai. Nicolo est comme ça, remarque sur remarque. J'ai que ça qui boy. J'ai que boy pas n'importe boy était finalement. Repassons aí. Abako sona ya bleu. Tayo moko. Na lamba. Na repassé. Kaka moto moko. Ozolamba. Po biloko ebeli na mutu. Nataka nokulambela. Biloko ya poko ebeli na mutu. Mabundu ya na. J'espère que changer mafuta teka timba. Bouillon on a ça là. Bonjour. Ah. Problème? Pour quand il y a un porte bonne, il y a un copier à papa. Quand il porte quoi? Il y a un hôtel là-haut. Oh, comme ça? Oui, bien. Oh, l'autre a tenu non. Ah, mais quand il y a un porte, il y a un karaté. Il y a un hôtel là. Eh, mais je suis moi. Hôtel là. Je suis là, je suis dans la prison. Il y a un porte, il y a un hôtel là. Oh, ça va. Comme ça, là, hier. Problème? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Na pressé, na que musala. Yo comment on a vu que ce qui est musala pour na boyo qui est musala. Maman pardon comprendre nga tenza exactement. Na maman bébé ya usula na yo. So so la boso na beau frère, hein? Na na tante. Comment ben na beau frère to yo. Té, a web sana boso na yo. Beau frère. Et comment peut le faire ou maintenant on dit comme ba mu kuté kaka, hein? Té, exactement, ma comprendre nga. Na na era musala. Na na era musala, boy té, beau frère web sana. Kaka yo comme to sa nga biloko. Beau frère, na kina musala. Bonjour. Eh beau frère, on a apprécié. Na ta au tema na so. Na kina musala, hein? So na uti musala peut-être dans on a mort de terre pour na hotala bien na muzungu. Na patrina ba mwa bensenga. So mdawo ngana lo bana kimabeka. Sasa ngate pa muzungu. Ni kula kai na yo. Mama na tante na zona msaboso na beau frère. Ikamona hivi tete pia mukute kaka. Mam. Fololo. Bizo pe toza kubima na mwana na yebi to soki jikambo ezaji. Ti nuko kama hizi na ugali kamba mkie na ninga wo sura bokulaka. Lokwa bina sura na yo yebisa ye za na problème. Balon. Yela ngai titwana. Bokulaka o comme ça na changer ga ti. Fanda wana so iba na tita. Kwa mama bina kia. Agenda mbo. Mboka. Ndio kama ga ukinaba mboka na zonga tikala tena. Azonga tate. Kwa Yesu mnene. Roba sikoyo problème oyo yebi biso. Nga mwana nazokamwa makasi. Po bokolo comme na lettre c'était bon point. Et puis on a commencé on a ngai na za kuna tima mabaletro. Na ebiki ya za mobile na ngai. Na za mwasi na ye. Tia comme baletro mais na répondre. Na répondre était. Réponse na ngai zakili kana silence. Ngai na ebiki bokolo za mobile na baletro na c'était comment na za kuna te. Na za kuna te ngai. Ba discours wana ya milai ezaji na nchina to. Yebisa ngai problème na yo oyo uyeli awa ya ngonde na ndingi na yeba. Qu'est-ce qu'on a hier? Il y a moins de sur ma lettre, et puis, et ce qui profite de ça, mariage religieux, tout ça qui était très suspense comme ça. On a une idée, ça m'a date fixé pour tout ça, ma mariage n'a pas trop abouti quand même. Follow. Uyebi, uzaku kama sangai. Yo moko uyebi makambo nyonso oyo yo stage bisu. Makambo ni seli. Yango naza kuluba. Na yake pai na binu na mwasi na ngai
Maman moyeba maman na yo asopeli biso mai. Na ye pour la deuxième fois. Busali ngai chimvundu mais pona zaji makashi na sali bino mututu. Busala kingai eloko. Zebe oublier basala ngopulani. Pona kobosana. Boya ona zakulu. Réparation basala ngoni. Pona réparer ba makambo. Sikoyo. Uye epai na bisu uza kuyebisa ngai makambo ya mariage na bino na bukulaka ngai pare na bino comme ça na yebisa yo soki mariage kozala nani mokolo nini. Ah? Faut quand même trouver ça beauté to umina bukulaka mariage date banda projet na le baga on a ça ngai comme d'après prête au kabula d'invitation na yebisa dia ba dinga ngai ke date mariage to ni yepe a comme ça fixé date tozi compromis tozi nda ngai na zaji na chikambo ya kulubato bukulaka azaji beau frère na ngai bukulaka azaji mubaji na yo comme ça kende soki bukulaka aye ngai na kusulola na ye makambo nyonso yebisi ngai na kuyebisa ye comme ça kende uya jour mususu uzwa suite ya makambo na yo na tawali kama wote ya mariage bukulaka yebisi biso ata iloko moko to kutu pona ngai na za komona yango surprise ndengo za kuyebisa ngai puis moi je comme la légère po biso pe to za kubima na mwana isa la kaka tu bima na sisi na masuri no kuna za mambilika usura mais tout suloli comme ça makambo nyonso yebisi ngai problème ya lettre na problème ya mariage na bino na yebisi yo na lobi na kusulula na bon frère tanwa kuya comme ça yo leka uzwa suite ngai ya mudgazete ngali na tika na ndobo bokine bino na tika na osali na popa na kina ngamba moko tuzaji na falon na buku na beau frère tuzaji na besoin ya muntu afanda wato bon cela na kotika fonti ke fufu bebo kango subite fonti ngina kotika kitu wana na jingina kotika kitu wana benda wango bongo nyingina chika yango mpulela muntu aza kuchika la awa tona bon tuken comme ça tukende kaka njila moko yo kende soki wa tuza kukende tukwa yebo fanda bosula na bien date mariage attendi date mariage Atuni po yokoma ka to ye ote na ofana te na oleka. Ah. Dana zaye oleka zaki na ba asiku esili na mo. Deni yo mona na tute. Nga yo tisa na ngai. Osuneli baninga ta momone yindeli bango. Yinda na nini? Yindi na nini? Mama tika. Le toro baboye komi ble. Tuyo ebite ke polo ana zini. Sara. Ya soro wana. Doyo yebi note. Yebi na ngelo te. Mama. Polo komi na zini. Polo ana zini. Ya adi. Mama bongo ye presse boy po ani yo. Tala ba polo pe nde ba misusu. Bali ngombe mtaka baninga ngam. Siko ndenge sana mokili mobimba tango ko yeba. Bakomona tiko yete bamona ka biso sonde to tambola kana ye onde biso to memaki kot na makuna e pa adi oma na biso tika po ye pololo penda mukolo ndenge wana ke noza zemi kwa mwa mke ye no makam mobelo ngopena omoneli ata clair te mobelo kola adi wana ngaza kolo bela folo ngabi ndenge za wana adi za mutu moke otule ya ka bashila la o comprendre ole ya no ka bashila lo lekana yo kutraka adi wana taka makadi mystique kombi wana kutwa pembe wana les gens ont combien à dire c'est na koti c'est la nani folo ba chuma poka ta la razo ra esprit wana longola ba histoire ba bukula kana nina za koti le non ils ont combien à dire mais à vrai dire ils ont combien à dire combien na ya grand frère ya Davin Chris nani Christophe wana comment j'applique combien na ye vous comprenez
bongo ye fololo mpenza omoni ka fololo ndenge alingaka ye soki akamata mipesi makasi sikoyo nga ko ndenge namonaki wana moyese ko nasala su moyen ya korécupere ezalaki te akiwela zuize makanisaki zemi assurance ya libala ye wana komotelengana nango te akota ya mabe explike ya mabe bato nyonso akomi koexplike aketi na victor kuna epala mine sono wana akebiseke aa na zemba alobela adi mutu nyonso akei kolobela kaka o mutu nyonso amono ayebi adi aoki kolobela balobela adi makambo azemi yango bokulaka ayebi yango wana ayebi so bokulaka ayebi yango ayeba yango te ezala suma ta bokula bati mosusu mpenza nga akomprenaka bango te eza buzoba wana eza buzoba eza pamba te folo wana kutu so otali bien komi so baloka na bango ye na famille na bango omoni nyonso wana eza yo ngai wa lolita tikoloba bango boniko olingi soki koma yanga na ngai te kolobaka bango te nga na memaki epa nga na fandi na davin pendant combien d'années yo yebi natina soki naa na zebi omoni oyebi problème nani moye te fololo tika bozala esengo sango moye te todiscute mama cope mo topesaki ko esimbi epesi vrai na basilala mikolo baete ape na olekana wana osimi mpa bokulaka oke tosani epa bokulaka bona yanga nesileta otuna data mariage religieux sur les acans ayaki yo mpe obike mwa mbinga obike mwa mwasi osala aventure il faut boucler ko keso sani makambo te esilaki te me ngai nayebi esilaki ko esesile kotuna date na biso ya mariage fai tosala mariage religieux mama mariage ni ma yo olati voile ye boma alati veste mariage ni bosala na ye na zemi po komi nango déjà okomi mpe deya mpe na zemi ya mobali mosusu okesa mariage religieux na mobali mosusu omoni bino basi mosusu omemela mibayebi yango ayebi kende na zemi ayebi me ata yebi yango te nzambe ayebi yango nzambe azomona yo fololo oyo nyonso ozosala yebake nzambe aomona yo ate ezomona na misa bato te me nzambe azomona yo okesa mariage religieux mobali mosusu ozoseka lolita nanyemi libumu kodo kaka boye oyebi ndenge nzambe ataka makambo na ye te ya kosali si babeta ofimbwa nzambe ozozwa moto nzambe yo komi leo mutako teya yo mto teyanga mpenza motu mosu ateyanga ata lolita te kaka yo nayoka okuti bazwini ozemi te yo bala moko olingaka mabe tika ye te etali ye sikoyo yonaka ekosa bokulaka ape yango ondima ye kuti bongoata telengani na ye yo te adi kutu wana ndako otai etali yenga kutu kuna naza te nga aza epa papa na nga na mama na ngai lelo mpe na dave soki mpe eyindi balingaka na bango nga mpe mingi naa na nga mpe na mibali ebele dave soki mpe lelo eyindi nake na epa mosusu jamai mpe na kozwa na nga zemi ozoloba ndenge wana yo oyebi teknike nango ndenge basalela yango fololo ta mosu ayebi teknike te mwana bato kaka sikoyo ozi bazinga kutumba makambo wana na badai kolinga na nga bino moko nga kutu naza na nga kuna te Jackie? Ah oui. Vous avez un? Vous ne pas mzungu? Ah, pas mzungu, mais pas. Ça bien là. Tokuta na yote na madame ya ba cake na bana tout ça, a changé en comme goût tout au moins hein. Au moins une véritable cake de yango. Marque propre. Propre. Azaka ni mabeka wana? Nkana mabeka. Na bumbwa? Bon ba petit na ba. Bon, bah c'est un César na dona na Fabien. Bah va bien. Bah va bien. Ngai ndo na kibana mba pour la propriété hein. Mwana ba keki musuzu bana bazuri kwa barabara. Na yango na nzoto na yebingi moko. So kana donc le quoi mo muzungu. Yango pe propre. Kwa mundele mtauta la mzoka kongo. Keke misa kitumba atre nani blaze na mwana naye ya solo kipindi babulinde na bo dibi ora munene mwana na zuya za bakeki ndio hapa umeona umeona sio bimba ngali na ovi kwa nani na centre sana ni sana foto sona grand berger
abeli tinga na asira yo makamna ndako ngambe ja bina zanga te ngapi na moni ni atuka message oya kuzwanga yo mabena ndo salaka kaka uti mutala mbala moko leki mani bakina ka bakupe na yo tika kanga o nalanda yo omoni sira tsanga na ba découragement ya ngwana leo kuma leo akolanda ngebanga ba transport ngo ya participation muna na vandi nanga okam sanga olingo bina prier bo elo wenu ikamusiwa tuna ke prier mabe aba ninga bazokile ba couple bana ozomona ngoti nzamba zo sala azo sala asala kana mais loka monde yo olo banga lo prier jaki no mabe mbana arbana no bien que ministère ya couple za ngala pourtant bozo sambela couple na tongo comme moi ça mobali bosambeli bosengi na butu akambola na bosambeli bosengi ezana moto makasi bosali calendrier mona katanda ko lokatu sana na mwana wa on chaque mardi na poko prière ya famille nzamba ko tsalo boko azutia loboko na yangu ya mapambo na katanda ko alors jakio ozo sambela te ngai mona zokende na famille kiti mbazo mona ngai moko alors bazoto na wapi ser na wapi ser na zo sala masoni mani ba pesa responsabilité o binanga kama berger ya sero na kusebela mingi mati nazo ba tuso na ba berger faire matondo yo berger da vite ngiro bopo na ngate tika nzamba nyapo na yemo boni ngolo lobi wi ça va atwa meteni na uzanga te oye bibe omoni ba question ngana na kozaki wana mko wana pasteur ba sepeli ba répondaki bango bien c'est vrai ba sepeli moyen te ba tindio mote nana na bokula pa aza bien aza bien moi mbala bani ko ya munene soso bokula pa bien bala bina bala ki voiture na une voiture donc électro stone voilà électronique électro stone ba timbi bien directeur commercial mama bokula bango nazokanisa mingi mati namoni fuku nasula na ye ayakuzwa mosi na ye asani ayakuzwa mosi na ye wazitesesa mukuma bato mosi abasayalia ah bon seigneur ozoteka yangwana ah bon yo lobi na boyi mwasi mabala bato ye kopanzala ayakuzwa nde mosi na ye kini oh gloire à Dieu bokulaka na kino kombonde ya zamu aiwa fa kuza wana ite na polo ya bana ye wana bana ngana ngoro monde la bokula ye moko ati bonsoir bonsoir oh maman, ma soeur. Beaucoup la raison mon beaucoup la phase de promotion. Poni a un espoir. Oza maman. Sala makasi. O récupérer mon anayo. Oza mona. À côté. Et ça est pas outio yebi. Oyebi hein? Et pas ya outio yebi. A comme likolo a sofa na soto nanga atanga nazo comprendre isso. On dit on a un problème. O solo na mwana wote usuna hizo tunai. Sura. Ufanya na problem ka. Chunga ngana kwa bukula kana sana kwa. Ngana bukula. Kwa mwasi na hizi. Ngana bukula. Ahu meli pia we pana biso so mwasi na yake na hizi. Acha akoma bukala. Abiye mabu. Eza façon ya koloba kaka lokola mwasi babwe ikolanda ye. Mais lokwa ya tazungu sala. Aye ko récupérer mwasi na ye. Libala ya intérêt. C'est quand on a bakelo kwa azumu sala akele ko bondere bazo nganda bon so va longo su musala abani osa zuma ngripa parti par là on ne dit pas comment on va faire expérience ni bazui sikoti on ne dit pas expérience prochainement bakoye bandingi ya ko battre libala na bango menga siksinga po yo lo obiyeti lo ba ngombe ya ko aga tanga bokula oh Seigneur, ah, ça va bien yo. Ok.
Beau frère. Fololo. Est-ce que Azadi juste? Fona. Est-ce que Azadi normal? Boa problème ya date ya mariage wana. Ngai na unapesa date ya mariage. Alors tu vas dans d'autres par hasard. Ngai bokula na passion Fololo ndoko lingai. Patron na stone okelinga mawazo singa na msala. Poso hiyo patron msala wa bosa na ngai. Mageto na ila congé technique. Mais azongi singa na msala. Na buzoba na ngai na zo su Fololo na zo nkena ndako. Bukwenda wani. Beau frère wani. Keba. Keba na basi ya Chinsansa. Keba. Basi ya Chinsansa bazaju wana. Fololo surtout lokola ayuki ke uzungi musala uzui musala aza kuya na makanishi wana bwa atubulayo tangu kutubuka akima yo jisusu abanda kusala ba bêtise lokola awuchi kusala dernièrement wana bakula ka mususu oya ngaite pe Fololo wana ndenge ngana za kumona ye Fololo azaji na jibaba azangi chindokito azangi chindokito Fololo wana bano oyo ya ntani bano nani Selembon na soki Tedi bana wana bakendaki na bana ya mutualité de jeunes sages na soki na malo nani peti wana na bosa na kankumbu na ite bana mutualité de wana bakendaki na bana mutualité de soki de jeunes sages oya président final matondo petit na pique-nique bayebi singa bamoni Fololo azaji entouré na mibaji bazaji kunwa bazaji kuja bazaji kusakana bazaji kusala ba bêtise kuna kutu bayebi singa balobi tatu pajiru ozaji vie na bisume makambu tumuni ya Fololo wana ezaji ya nguto ngala vina eza vina pona ko kozungisa jamais Fololo bino Fololo kutu ndenge ayaka azuitu mwa dikolo na ye wana ye kukota na luhango na ngai mutema na ngai vimbaka yo mutoko yambenga na wo yamba ete jamais na kosali station na mona za na passe na ko yamba ete ngaji bala wana ya Fololo papa na bango na osete pona papa na ye ko papa na tellement ka ninga trop pona papa na osali sai non bokilo match vraiment azaji muntu ayebi nzambi asambilaka ngai Fololo to ajonga bona ngaji bala wana na jengi ya muto